Bandeko balandi ya Kilongo TV mbote na biso mbote mingi nazala na esenga okutana na bino à travers émission na biso Kilongo TV mingi à travers émission otobengaka télé surprise émission tokendaka epai ba baza na difficulté epai ba bazangi tokendaka na orphelinat tokendaka na ba hôpitaux kosunga ba démunis et tokendaka na ba homme de vieillard komona ba vieillard topé koluka kosunga ba veuve ndenge makomi elobi soki ozali na possibilité ya kosunga mutu moko kopima ye yango te totangi na Jacques chapitre 1er 27 Bible elobi na biso la religion pure sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et orphelin oyo atendre loboko orphelin oyo aza na pinzoli na miso orphelin oyo azoluka lisungi na yo soki makoki ezali pesa ye yango nokimela wapi batonga bachola yo sanzambo kufelanga nekulusu haleluya soko pasi sokoliwa na yabi okolongwa na ngaite okotikanga soki mokete mosantu je crois ça la puissance de ton sang si l'amour de Golgotha me réclame. Alléluia. Mesdames, Messieurs, très chers internautes, vous savez, la Fondation Rabbi Mavinga et nos partenaires de l'Occident, souvent nous visitons les orphelins. Nous allons dans des orphelins dans le cadre de l'émission Télé Surprise. Nous venons souvent surprendre ces enfants, leur apporter la joie, leur apporter du bien. Aujourd'hui, une maman depuis, une association de femmes depuis les États-Unis ont pensé faire un geste aux enfants. Voilà pourquoi on est ici. Les enfants sont là. Bana! Bana! Bolemi boyenini boliete bo bolemi boyenini nini kasi moi bana bana teko tabino bolinga oyamba biso te pona nini ay bo pusa boy kasi to sola boya na sepela tante mba que vous soyez les bienvenus boye bien go i nde Papa, soyez les bienvenus. Maman, soyez la bienvenue. Nous nous accueillons en famille chez nous, c'est comme chez vous. Nous nous accueillons la 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 la, c'est serment la 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 la. On a chanté la 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 la, on a visé la 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 la. Nous nous accueillons la 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 la, c'est serment la 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 la. On a chanté la 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 la, on a visé la 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 la. Beta maboko. Yo como no nai? Como no nai? Moshi. Boyo como no nai? Yeme. Usangoto. Como no nani? Yeme. Yeme. Walo bini? Leme. Lembele. Leme. Lembele. Leme. 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 Yo como no nai? Karine. Karine. Boyo. Marie. Bien soba. Voilà, tous les maman abe hôtel bino. Bon monde bango déjà. Boyebi bango te. Toya kana bango awa. Ade toya. Ba mama baye ba sola na bino mais avant ba sola na lina laksa no blo ba libino. Na laksa to na laksa te. Na lakisa to na laksa te. Voilà, on est donc là à l'orphelinat. Orphelinat nini? Ça marche. Orphelinat ça marche. Bo tableau to na. Oh nini? Bolinga kango? Oh nini? Bolinga kango? Nanya lata kango? Ah. Oh nini? Bolinga kango? Oh nini? Oh nini? Nanya be madesu? Yes, so ya madesu te. Oh saka nini? Oh nini? Madeblo. Bolinga kango? Bo oh. Oh. Sukal na français. Sucre. Oh savon. Oh nini? Miliki. Oh bidon nini? Bidon nyonso silio.
Esili? Na laksi nyoso te? Oh nini? Ngasko na sepelaka nde bobengaka. Onanya aloba ngo bien. Spaghetti. Wana nini? Spaghetti. Wana nini? Spaghetti. Wana biso nyoso wana nini? Spaghetti. Spaghetti nga sepela nde bobengaka obongo. Nalembi te. Oh nini? Tomate ya mbuma. Tomate ya mbuma. Oh papier mouchoir. Oh sukali. Savon nini? Oh saga nini? Boyebe. Nom da kosa mnote. Oh nini? Savon nini? Savon douce. Ah, oh bombo. Baby so blo bele bo sebe to bo sepelite. Sebo sepeli beta maboko. Loba, o sepete o sepete. Je sepeli. Wesi ba mamani. Ça fait t'aider là qui. O sepete o sepete. O sepete o sepete. Nani abeti nani mtasape pyjama na bondela. Bondela comprendre ya kitonga sepena. Wesi ba mamani. Na pesi bango merci nzamba batira bango tezak madesi ba yeli biso na pesi bango merci nzamba batira bango tezak Esther. Esther. Wesi ba mamani. Nani aloba nani aloba. Wesi ba mamani. Nzamba batira bango pesa bango ebiningi bango batinde biso Marie. Wesi ba mamani ni. Pesi bango merci nzamba papa la bango batira bango. Wesi ba mamani. Wesi ba mamani ni. Nzamba batira bango Tobi. Nzamba batira bango batira bango. Ngone loka mnoko. Nzamba batira bango batira bango. Nani okango su. Ya desia. Yesi atika nga mona okanga. Ya desia yo kanga suki te. Keba tika miko keba. Noko. Ah, pas molia yeyo. Pas molia bonjour. Atina pongi hein. Voilà, maman aloba. Maman aloba to aloba te. Aloba. Maman memi bébé. Na minjo bébé omta mwana ntuka na bino. To solation na ina maman Chantal. Voilà. Bana biso toye kotala bino yango tolobaki ke esika oyo eza esika oyo tokoki kobosana te ata tokei prière na bino nde kendaka kopambola kobimisa mbongo yango tolobaki abiki eza na bamama moko kaka nde toyaka toyebisaka bino ke eza na bamama moko bazwa compassion soki bavandi ata bango balie soki balie bakanisi pe bino balobi bongo biso tolie bongo bana kuna nde omoni yango bakangisaka ata mwa muke batindi balobi bango pe kuna balia pe ata mwa loso bamela pe ata mwa semule bamela pe ata mwa ti nde yango wana bazwa compassion bazwa charge na bino na mutema bavandi nzamba pe mwa fufu bolinga pe makwisi te mwa fufu mwa loso nde yango wana nde toyaki batindaki mo eloko muke yango toyaki kotikela bino yango nzambe apambola bango prière na bino pe bokanisaka bango bobondelaka mingi mpona bango po de façon ke nzambe wana akanisaka pe bino nde yango toye kotala bino mwa eloko muke toye nango awa mwa loso mwa sucre nde batindaki toye kokanisa bino po bino pe bolia ya mwa muke pe ezali ya mwa ya kokauka tokotikela mama Chantal po asomba mwa lipa bana mwa pondu mwa ndunda nde yango toye kotika nzambe wana apambola bino apambola pe bango bisika misolo euti. Merci beaucoup. Non, c'est peut-être ça mama Chantal mwana. Do mama Chantal ko expliquer ka amema po ça moi bien expliquer mwana oyo tokuti susu nouveau né oyo awa mwana mwa muke tokuti suna orphelinat mama Chantal pasi mingi ako expliquer biso lisolo na ye. Bonjour ma Chantal. Bonjour Arabi. Visite au maman batindi biloko maman chez États-Unis comment de abo mesana. Tokina oneni pona bango. Napesi bango merci makasi ndenge babosanaka biso te
nde bakanisaka bana bango ntango nyonso biso mpe tobosanaka bango te na priere nzambe apambola bango nzambe akanisa bango afunga bango baporte so bango baza bien bano mpe bakozala bien napesi mpenza merci mama ani bayaki babwakaki te mama akufi baza misato oyo baza misato me bebe oyo topesaki nkombo na yo mama ani donc napesi yo nkombo azalaka nde yoza asalela nzambe ndenge yo ozosalela nzambe donc napesi yo nkombo mama ani Basile bakisinga nkombo Basile nde yango wana napesaki yo nkombo nga natiaka ani nde napesi yo nkombo nzambe apambola ekipe nyonso oyo ezalaka na mama ani oyo ekanisaka bana oyo nzambe apambola bango. En fait, maman est akufaki. Bon, maman akufi esati ya 2 semaines te. Akufi na motema kovimba. Donc bano bazouta babujimai bazoya na ba mibali mobali asundoleka na kati hôpital bwakima na ye. Asali 1 année et 3 mois na kati hôpital. Mutu azate tango akufi nde mwasi moko asala kuna yebi orphelina ndalobi bano bakeka oboko ma pa ma Chantal baozala bien. Ndaya ko signaler biso to signaler pe tribunal social nde to kendaki to zwi bango to yena bango na kati ya centre. Bon nde to oya kozala ba 3 mois bien 4 mois nde mama lo. Nenga zana sipo signaler na social akomi mwana ya orphelin akomi mwana ya awa. Akomi mwana awa. Ebi nenga zana oyeba ba parents na été. Oyeba te. Oyeba lo te. Batinde so ba docteur moka basala ke be examen nyonso. Basala ki miliki a mais la France les 1. Pour les seka tu banda ke moi soya le quoi pe silaki mpia ka mikolo na tikika. Na sepeli penza. Merci kwa sabande koni ba Holanda. Ba Holanda biso bo soutenir biso musala tozana ngo bamso aloba mama ngo palinga kozwa bana eza mawa tango kuta mwana boye eta tokutaki mama wana mwana mwasi aza mwana muke akufi esalaki passe makasi kotika mwana oyo mutu akozwa ya zate batu nyonso bazalaki ata mutu akokanisa azwa ya zate nde biso tozwaki bango baza misato ya mobali na ya mwasi basi mibale mobali moko baza misato naza na bango nyonso yaka na Alicia héritier moni na ope oyo donc na yepe bazo ki yesko zanti yaya na ye yaya oyo yaya na bango liboso tala ye donc la fille a Koufi bien la fille a Koufi atiki bana misato biso pe bato kundie kaka na bourgmestre na biso donc bakundie na compte ya bendija. Vous comprenez bana o misato bomoni o bébé yana bango yeyo héritier na yami ba Alicia mama bango utambujima utika sai aye ndenge ka izo zaka bandeko bazo utana ba ko luka koto soki aye na mwasi ta msusu amoni minda kishasa a changé na ye pas kimi na ye atika lo sondela mwana bato la fille a Koufi mutema atiki bana misato bango yo ba orphelin baza na orphelin pa ma Chantal nzamba sunga nzamba bapesa makoki baza bien. Merci beaucoup. OK. Merci maman, je pense que le basuka ezaya mwana basuka kaya mwana. Voilà, merci na bandeko ba soutenir biso bandeko oyo bazo contact na biso bandeko États-Unis partout dans le monde on a geste bosta ya orphelin. Merci na bino oh nous sorti na geste tozokendaka nde tosala bomona yango esa bien mingi. Merci ma maman toyaka na bango. Merci na bandeko nyonso balanda biso. Merci pa Koko Dema oyo aza nsima bilili tokuta mbala nsima numéro ya sika. Merci. FJB agence assure Nebsi Bino sur Ecosa. Carani Maringa numéro 70 Babi agence Sésam Moko. FJB agence assure. Donc ah eloko ebunga raté oh tina ke loko comme bueno. Très sûr.
agence moko kitoko otiki biloko na yo un mois après ozwi yango ndenge kaka otikelaki yango. Fiston Basende basali fitting na Julien Basende tobengango na kombo ya FJB. Eza awa na Maringa na Kasavubu croisement kaka Chaba deuxième parcelle na Maringa bana Kasavubu ne tout boyebi. Donc a eloko ebunga raté o tina eloko comme bon a vraiment les agencements oyo Fiston Basende na Julien Basende ba tia vraiment esprit. Maringa numéro 72 na Kasavubu esika obunga te entre Chaba Sosa oye a ozwi kolina yo ozwi blo na onyoso nenge koka eloko ebungi te. Oza na France, oza na Belgique, oza na Allemagne, oza partout. Olingo tinda biloko agence eza moko. FJB agence assure. Kabwe, biloko ekomi te, biloko ekomi. Aba ya kopesa biso oyebike na nyokwami makambo ba agence oyo. Na nyokwami makambo ba agence. Nakene na lemba oyagwe oyede zonga lobby. Oye susu boy après une semaine avec ça va transport na bana poto bana partout agence assure yango yo FJP yaya koluka luka te konyokwa mana yo te ona kende place boy na zonga place boy kinia FJP na lobi bien FJP agence assure Maringa 72 ekomi kaka ndenge ekomaki yaya oyo ngaite. Também bagadejar, mas ela colhe muito susto para colher. Bandeko balandi ya Kilongo TV mbote na biso mbote mingi nazala na esenga okutana na bino à travers émission na biso Kilongo TV mingi à travers émission otobengaka télé surprise émission tokendaka epai ya baza na difficulté epai ya bazangi tokendaka na baorphelinat tokendaka na bahôpitaux kosunga badémini et tokendaka na bahomme de vieillard komona bavieillard to mpe koluka kosunga baveuve ndenge makomi elobi soki ozali na possibilité ya kosunga mutu moko kopima ye yango te totangi na Jacques chapitre 1er 27 Bible elobi na biso la religion pure sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et orphelin oyo atendre loboko orphelin oyo aza na pinzoli na miso orphelin oyo azoluka lisungi na yo soki makoki ezali pesa ye yango